Menga na kotambola na vie na yebi ke vie azaki na binemi ebele. En plus na basuka ana comment ko se vie chaque ata émission paiement akomo tambola mupanzi moi mingi na plateau kanga mom na lobaka po vie akoka sute. Azaye toujours ko ba Myriam momo na ngande nga bi vie na moni ozokonda. Tentire na o ekoma lokwa muta pakoli mafuta te. Parce que ça batu mususu ba kanela ba benga même ba otindele ba criminel so ba tindele ba criminel te ba otile ba poison et ça na batu mususu ba loba pe na yebi pe batu ango vie chaque pa tangela nga ba kombo vie ebisanga Myriam to va na mutu ko ki apelo ba bengi ngai te entela benga lobi soki na kebi te otindela nga ba criminel na ndako so otindela nga ba criminel te otela nga poison mais papa omoni na sa moyo toza toana mutu moko mukonzi moko roi moko président moko ministre moko aleki ba docteur tout ba ministre tout ba président tout amona libanga mwindu na kati ya molili na sa mai ya molili ezaka nzambe soki eza ya solo eza yango mutu asalaki yango toyebi pete so par exemple jour ya okufa abongwani libanga mo bayo tia na place des artistes ba bien tel yeyo akomi libanga ba tia na place des artistes lokwa biso tout okeka na mabele to suka kana esambiselo ausamba na carnet ba secret vie chak to kota cha Congo na morgue 23h passé bande ko une grande partie bazala monga fula de monga fula ti cinquantenaire n'est-ce pas à 3h du temps ta recommandé mais mutu ayate on a été seul biso moko to se démerda to za bana kin moi ba to pe bazala ki ba assister ki biso kota obima to kotika na morgue biso moko Margot était seul so otali mingi bato ba no ko taxer mingi moyibi baza bato baza convier ve chaka na asben artiste à danger mais lo mo ba bosanaka vie chaka lelo ndenga ki akena orana ya akena makambu nae mutu musoko ozo artiste à danger ozala chaka te donc comme chaka il y a pas Chaka Congo atiki bana na ye Chaka Congo a 2 enfants jusqu'à présent ana bana mi balé parce que Margot za majeur ana za majeur atiki mineur te oh papa le qui non quoi gérer donc Margot a gérer famille yemo pour Margot a retrouver la Djibouti en vivre seul en aura décision za responsable donc ako kunda papa na yemo pas za responsable donc na minute tutelle ya Chaka et ça Margot d'abord famille ya Chaka ils ont ya na sima Margot pour Margot n'a bénéficiaire to représentant légal na l'état donc ce mutazati c'est ses enfants qui les représentent et ça nous côté tata l'équité Chaka Congo zaki moko oyo bandaye ko sala au secours na bato o balingi bakufa azongisa ba vie ya bato belé lelo kamusinga na moni ba groupe belé ba président ba bimie belé Chaka Congo zaki ye moko na famille kaka ya mwana na ye o biso to zaki lokwa ba journaliste to ko baluka place sona mais ba président e belé to yoka mitsu to bengana ba na matanga pour prochainement et pesa bango leçon pesa bango mayele ba organiser loko na bango na loko sauter parce que oyo eza loko place ko yiba te mena ba matanga nyonso to na makamu nyonso batu ba représentaka bato ana ba yaka soki mama zate ba yaka na mwana mukolo bakendaka na famille te famille yaka na sima yaka na deuxième position parce que famille wana za na bana na ye o ye moko zo compter sur pour na yebango Chaka Congo bande ko compter sur pour na bana na ye na bakoko ne bande otambola na bango na mutuka puis le long nazo linga na comprendre te ele kelanga na mona lokwa tableau ba olinga ba effacer bana batu mo ba président et famille to boite famille ya mais mutu nyonso o za na besoin ko contribuer biso tozo conseiller bino Margot azali baninga na yebisa bino mwali solo oyanga na shida bolingo ya somo oyo matonge bamelaka pe mape boyebi mwana mwasi akoseka na matama ya pupe nani abengisela ngai epai azali mosika 8000 km na betata makolo Mama Yves Ipa Love is crazy, love is funny. Voilà, toujours continuer kaka toujours hommage à l'artiste Chaka Congo. L'artiste à danger, comme on dit, l'artiste ne meurt jamais, il demeure à travers ses œuvres. Toujours on l'a toujours Papa Nabiso, Vie Nabiso, Chaka Congo, Tika Biso. Mais matanga na ye moi ba nungo eza ebele et toujours comme ba désarroi côté ezongi boye côté ekei boye entre la famille entre ba organisateurs entre ba kambebele toujours yoka awa sur liwa ya Chaka Congo. Voilà, tous en bandeko ba tape ba pandisango awa
to éviter bango pe ba ça avis na bango parce que Tchaka Congo on est kozana ba journaliste yé moko azaki pe mopanzi sango azaki musicien azaki toute tendance confondue azaki na batu nyonso azaki vraiment ya on est obenga ba journaliste ba na yi en tout cas tona bandeko bonjour papa voilà ba o ba yebiote kombo nani comme on a Gloria Chatumba. Voilà, Gloria Chatumba. Et bonjour. Bonjour. Kombo nani? Et kombo nanga Ange Kachila. Voilà, Ange Kachila. Tosola non bien. Bo excusez nga nano naza na 4 millions pour tosola penda bien. Gloria. Papa Tchaka Congo akufi. D'abord, tosola nano débit. Tango kaki aza hospitalisé et puis nani ami na likuwa. Et message wana to annonce wana ezo ki wapi. Merci beaucoup pour la parole. En fait, Papa Tchaka Congo kufa te nde biso tozalaki. Biso on a été au début. Voilà. Papa coach hôpital. Tozana papa en hôpital. Tozana hôpital kaka ngai Margot Abigail azape conscience. Margot se retrouva kaka na famille na ya média. Famille biologique ya Tchaka. Mutazalate. On s'est posé que Margot, yo bandiko papa na bino. Bazo monante bazate bazo occupé mutamona na te tozana hôpital on le contraire au contredire nga tozala biso moko en hôpital Margot seul à kende gauche à kende droite tozaka pour accompagner maladie ndenge évolué ki ti na ndenge comme ma papa na liwa on a toujours été là biso mutu to kota papa na mort chaque coup vers 19h 18h 19h to kota chaque coup on a na morgue 23h passé. On a une grande partie. Bazala monga fula. De monga fula ti cinquantenaire. N'est-ce pas, à 3h du temps, tu as recommencé. Mais moutoyate, on a été seuls. Biso moko to se démerda, to za banakin. Moi ba to pe bazala ki ba assister ki biso, kota obimara, to koti ko na mort. Biso moko. Margot était seule. Voilà. Seule. Quand on a cousine de moko, il y a ba mon ya na bossa ni kombo. Ndi to za ki na mort. Depuis ce moment to za ki biso moko. Et tu condamnes bango te na wana tamusu c'est soit qui ba na occupation na bango pour mutu a perdre mutu za mwana peut-être dans moi si na ba parce qu'il est proche mutu a membre famille na yo mais on a ba affinité beaucoup plus na bato okuté na bango na société que na bato a famille no propre. Voilà toujours qui molo Gloria na ebike tension eza moi makasi par rapport ba réalité toujours mon on a liwa Tchaka Congo. Maintenant là toujours mona moi ba tiraima ko bendana ko welela matanga koto ba obabima koto famille koto ba membre organisateur koto yo ba organisation et botami belé jusque là tous en la position mon côté ni programme ni loko moko boeto yebité dans nous par rapport ya évolution ya bobsek ya Tchaka Congo par là izanini organisation ngo muto a série azate bazo le lango est-ce que ben Teresa la kati qu'est-ce qui se passe au juste Gloria? D'abord Tchaka Congo c'est un homme public. Tchaka Congo est artiste. Azana diverses casquettes. Azana vraiment artiste au grand complet de Baloba. Tchaka Congo azana matanga oyo. Ezande l'état des fois se charge na ye. Donc famille s'accorde na l'état de ba ça la programme. Ba divergence sur mon autour matanga Tchaka. C'est parce que c'est un grand nom. Tant sous la famille non il y a un Tchaka bozaki nangote. Et tant bosui mutu on a beaucoup fait ba esprit faible. Ma petit esprit, bah on s'accorde te incompréhension koya, moi le cause koya ko luka ko weli sa makam. Tchaka Congo atiki bana na ye. Tchaka Congo a 2 enfants. Jusqu'à présent, ana bana mi balé parce que Margot za majeur, ana za majeur. Atiki mineur te. Oh papa le ki non quoi gérer. Donc Margot a gérer famille yemo. Pour Margot a se retrouver à Djibouti. En vivre seul, on aura des décisions responsables. Donc, Margot kunda papa na yemo pas responsable. Donc, na minute tutelle ya Tchaka et ça Margot d'abord famille ya Tchaka ils ont ya na sima Margot pour Margot des bénéficiaires to représentant légal na l'état donc ce mutu azate c'est ses enfants qui les représentent et ça nous côté za tata l'équité bien Gloria pe maman mkena ozongela yo toki pa ange par rapport ya liwa Tchaka Congo ndenge évolution depuis akufaki lelo est-ce que ndenge bazo mema bazo gérer babsek à Tchaka Congo je sais pas toujours baté nani membre ya famille ou aza par exemple chef de la famille toujours baté nani aza organisateur ya matanga toujours baté pour le moment matanga ezokende
natondi matondo mingi inakopesa ngali loba na ulingana zonga mwa simandambo yambo ya kufa twazongisa mulimu ni pa nkolo shaka kongo zaki moko oyo bandaye ko sala au secours na bato o balingi bakufa azongisa ba vie ya bato belé lelo kamusinga na moni ba groupe belé ba président ba bimie belé shaka kongo zaki ye moko na famille kaka ya mwana na ye o biso to zaki lokwa ba journaliste toko baluka place wana mais ba président ebele to yoka mitsu to benga na bango na matanga pour prochainement et pesa bango leçon pesa bango mayele ba organiser loko na bango na loko sauter parce que oyo eza loko place ko yiba te ba kutai na bat moko oyo non seulement toza ba combattant ya to bundaka la makofite to bundaka na mayele pour na ko batela pe Congo pour na ko bundela Congo eza pasi pour muto ya kozo ba biso tozo yeba ba position nyoso batu bazui chaque Congo kufiye moko ba président ebele mais lelo tozoye ba président te tozoye ba nani te pi famille zaki abota marié mon côté et lelo ko kamwa ko linga ko contredire makambo ose bandaki po mutu moko alinga bima tobo ite famille zalaka mais na ba matanga nyonso to na makambo nyonso batu ba représentaka bato wana ba yaka soki mama zate ba yaka na mwana mukolo bakendaka na famille te famille yaka na sima yaka na deuxième position parce que famille wana za na bana na ye o ye moko zo compter sur pour na yebango chaque kongo bande ko compter sur pour na bana na ye na bakoko ni bande otambola na bango na mutuka a souffrir dans bango et puis le long nazo linga na comprendre te ele kelanga na mona le roi tableau ba linga ba effacer bana ba tout monde ba président et famille to boite famille ya mais mutu nyonso o za na besoin ko contribuer biso tozo conseiller bino Margot Azali chose que numéro de téléphone to pesa bino o azana ngote parce que musala chaque Congo abandé ko financement pas imoroté mais sauf que abandé ki ko susciter batu ko la musa batu po été ba comédien culturel la muke ça na bolingo pour na ko se soutenir entre bango na bango et mais lelo yemo ko akufi muta soutenir ya zate en tout cas na éviter et ça lui passe. Merci beaucoup toujours continuer na ozongi ya ndeko Gloria parce que nazo mon attention eza makasi bande ko musicien parce que chaque Congo pe azaki ko faire partir na musala na bango ya musique et azalaki pe moko ya ba musicien mais toyoki ba musicien balobi awa eza esika moko ndenge toyoki selon ba information tozui eza pena dignité pour na kolela chaque Congo awa il faut ba luka endroit moko o eza digne o musicien ko ya par rapport ndenge to yambaki pende ko marai yaki awa o eza digne musicien ko ya parquet mutuka na ya za très à l'aise awa ba mission o quand même to yebi ba tombo ama baza mwa likolo bazo mono ndenge za dignité matanga ya chaka Kongo azaki na ba mission nyonso na ba o ya likolo na o ya se mais pour l'instant tozo mona ba figure o to yebi wana ba figure o to yebi wana tozo mona bango awa te to yebi te eza nini na ndenge na ngambo na yo motula kitoko ya aweza dignité na habité aweza toilette on a kati ya dal to toza wapi parce que place toza eza kitoko makasi mutoko ya na mutuka na ya parquet pe fani na mupepezo zoye kitoko makasi bon na habité eza na batu misusu balinga ko ramasser loko moko poazwa mbongo to ayiba mutu mbongo balingi balia na sima chaka Congo de ba musicien o balomoni ke place eza mabe bango chaka Congo ndo samsala pona bangoti est-ce que bazaki na idée na ko chaye na condition bien tango zaki na bomoy akufi ba chaye ba la na place moro ya bien za na sens parce que ça kufi ya ko bénéficier dans nini on l'écoute ko protéger bana o ya tiki ne loko bango ba ko yiko zo pende ya moboku ndeza wana o wana nyoso zolo ba eza na ngolo koso ya pamba bazo luka ba boss moro boy ba kende ko kotisa ba facture to zui sal boy to bimisi boy nyoso eza lo koso ange bazo zolo ba pe jusqu'à présent ni catafalque ni place moko ba to ba ko ya kolela chaque Congo c'est un grand nom na mboka oyo artiste à danger ASBL artiste à danger yebani abunda pona ba artiste mais koya matanga chaque Congo depuis akufi au monde ngo ezaka ka sec bongo même ba katalfa kezate et place oyo moi eza moi exposition oyo eza lokola moi batu ba ya ba te moi ba kiti qu'est-ce qui se passe au JC nini eza koleka na niveau wana eza niveau ya famille niveau ya organisation to nini eza koleka na kati wana famille na organisation ya ba président soit disant ya toilette bango ne bakoka koya ata na catafalque ya lokuta ba meka kokosa biso ata na catafalque ya lokuta ezo lakisa ke bazo zela mbongo po ba meka kokosa bazu ba show ba che ke ba commissaire ngo propre en tout cas to na bosenga na ngote biso problème na biso eza protection ya bana ya chaque Congo. Très bien. Ko sala tambu so za ko telemela mo makambo ebele pona papa na ye et mago pe azala kanda ya kolobake
bazo cité kombo na ye yende azo tia bakale po ete ba démarche ça la maman na lombango. En tout cas, moni congolais, tous sont malhonnêtes. Moni biso, tous ont malchance, tous ont papa ou non, ils ont moi public, ils ont malchance. Moi considère en chance té, ils ont malchance. Moni, bah tu vas voir le combat s'accaparer na Chaka Congo. Chaka Congo a souffert seul na Margot. Anaza musika lelo, mais Chaka Congo a souffert yemona banane. Tu m'as dit qu'on fréquentait bango lelo té. Chaka Congo c'est un ami à mon père. C'est mon père. Donc, au-delà, non, mon famille a santé, mais famille, n'a pas son terme. Tout ça, vraiment famille. Donc, tu y es banni moins bien. Mais, dire que Margot a sorti la bombe à qualité, bah, tu vas nous profiter de l'occasion. Bah, mon ali, à chaque fois que les opportunités, moi, pour na bango, bah, misa la mo bambo amiki. C'est malhonnête. Vraiment, dire que Margot a sorti c'est faux. Pour biso zarana na Margot, depuis Margot et banda. Azaki ni d'intention de chamoukal. Mais tant que yo télémi, yo entre guillemets, papa leki, on te l'accorde. On a de quoi chaque propre. Maman leki, tata moi aussi de quoi chaque propre. Mais dans tout notre te dit que ma chaque bota qui te yo zo aller devant. Faut Margot zalana yo doit accompagner Margot. Logique ya ngwana. Parce que ba on ngane ko marcher là dans swana te. Alors biso peut se laisser faire te. To tika bango te ba marcher sur biso. Mais réalité on a évolution exacte na matanga. Te retrouver un terrain d'entente. Mais ba tu ba réfléchir ça bango. Bango ne faut pas se plier dans la volonté. Oh, l'été, c'est là. Ni mambo tambol. Au moins, nous sommes doya a. 99% de nous sommes doya a. Après, on a chaque mouton ayate. Margot, tika la yemo konabana. Tika la yemo responsable de la famille. Les lots sont chaque, n'est chaque azate. Tu quand tu vas, tu vas quand tu chaque na Margot, tu vas chaque na Anna. Papa l'a quitté. Faut papa l'a se présenter. N'a pas de quoi chaque. De comme une longue histoire. Mais sur côté de Margot, moi na chaque. Donc, il y a une différence. Ni on soit là déjà. Ils ont écouté déjà pour bazonga sima ba passer l'équipe na Margot. Voulons mettre Margot de côté, ne te permettre te. Voilà. Te permettre en côté. Merci Ndeko Gloria et na dossier ya que place aux propriété. Ya on est na zonga ba finga chaque mois bi na mbokot. Bo moni que chaque ndo yibate. Pour profiter de chaque moni ngo. Chaque za anda côté. Que somba ki ndako na bambongo soit disant ayiba bango. Donc chaque n'a jamais volé. Chaque a se sacrifié. Azabato yo, badbunda pour l'intérêt bato sous. Chaque a tout fait. Monta souka o tu copi mamboka. Et ça, nan. Comme il y a bison. Papa na bison ndimos. Chaque a participé na maman ndimos mais chaque a zaki na monta au défendre été pour ma bimisa chaque mboka. Toi na ba message ya monta répondre chaque pour dire que makambo o eza urgence. S'il y avait mort d'homme, il y a urgence. Dans na mboka na biso, moi na kemba moko interpeller l'autorité. L'autorité n'a pas besoin de maladie, on dirait comédie. Besoin de sérieux quand on a couvert, on couvert aux ongate. Tu préserveras, on te sera en vie. Et par rapport au traitant, on dirait chaque année, ça l'envoie à blague, on a un bongo. Le rôle des artistes, on dirait sa tête. Attends, on a un bon. La propre santé, soit à Koufi. À ce que pour expliquer ce que c'est comédie. Parce qu'on doit se rendre compte que c'était vrai, mais c'est déjà trop tard. Est-ce que c'est vrai chaque fois qu'on a bien appelé musicien mingi tant qu'on a dans l'hôpital musicien mingi toyoki moi to cité ba komboté a réagi ça qui n'appelle chaque ça qui une vidéo circulée qui bon mon agit a remercier qu'il fallait et ça là ka comédie toyoki a bien appelé ba musicien mususu ba sœur mususu wana moi tout temps ba kombo ya bayate ba sœur na ba autorité ya mboka bayate na sur ce biso to lancer appel na papa Fachi les président na biso il y a bon fonctionnement. Il y a un bon cannabis. En tout cas, à côté du Cambo, à côté du Cambo, en tout cas, bon achat à Tiki, maltraité, on a des grimocos. Tu n'as pas aidé mon frère. Donc, famille vraiment, on a dévoré Bana. Parce que l'homme doit se laisser faire. Margot Azamouna, Azamouna, a bisu élite, Azamouna, a bisu à combat, dans ton tic a été, que tout va marcher sérieux, pour permettre en route. Pour ngaïpe, jour et comme l'anga. Margot télé atikangati très bien ndeko Gloria lelo lisolo ya autopsie ekomi bavandi batali babino il faut autopsie kaka pourquoi autopsie mutu akufi déjà pourquoi autopsie omoni mutu soki liwa na médecin zo expliquer bien te pour ba toi aller éclairer faut autopsie ba ni causer mort na il y a beaucoup de spéculations autour ya liwa na certaines bouches parlent déjà que chaque a été empoisonné. En guillemets, tu vas confirmer tes pots, tu vas médecin. Mais chaque soir, vous allez empoisonner dans la banane. Ce qui est la terre empoisonné,
s'il faut te soutenir thèse wana n'est-ce pas la famille artistique na pour famille biologique n'est pas sous parce que frère na bango présenté réunion famille ba écoute beaucoup chose vraiment limité que famille artistique chaque abonné a beaucoup plus va toi libanda que ta famille ceux qui va toi libanda va se sentir menacé dans son intérêt membre va retirer les poisons mais tu confirmer on ne sera pas en mesure de porter ces chapeaux là pour confirmer que chacun a été empoisonné non mais tu yoki ba tu ba lo on va décider parce que Margot a lobby yango et oui autopsie va éclairer bateau sur lui à moto Margot n'a pas na nyos pas tika mais te manqué papa ko fait na poison te parce que papa me so ko fi na poison so ka fréquente abino ngana do banga bino na so te ah eza papa te me tchile pas so poison eza papa te parce que pona olongola ka doute wana autopsie za mieux ya ndo ministère de la culture tisiko à part un message à condoléances à tindaki to monaki tisiko azo senga Margot asa la lettre en bonne et due forme que cotise mais il en tant que maman oyo chaque soutenir ka épée à un certain moment a sali déplacement té en tant qu'humain d'abord en tant qu'humain madame Barbara Kanam en tant qu'humain artiste le rôle à chaque a sali déplacement té ya ko monde ne fils kata place en chaque a koufeli ba yete to tala bango ka to simba bango e comme mangaki ba autorité ba sala ki bo to lingi na ko na terrain na bango te mais en tout cas toujours déplorer manière na bango faire et faire les choses en tout cas ceux qui ba mon message ba bongisa avant et comme que ba journaliste ba s'attaquer na biso ba ninga Margot et que ndezonga toujours bondela bango bazonga vraiment na ordre basala mamnenge longo bani chaque azaki mutu bato aronda bango nyoso wana ba service bazong c'est l'ascenseur et vous allez vraiment mieux voilà merci beaucoup c'est yango na ba autorité et puis bato nyonso balingaka Tchaka Congo ba musicien ba artiste ba comédien parce que Tchaka Congo ASBL artiste à danger aloba abunda pona mutu nyonso na part na message on a lancé parce que Tchaka Congo to robenge le quoi double brassard hein côté oboye moko asali musala penza ya l'état sungi batebele nanga bu mwana ope ya boti asali musala oyo e sungi pe mboka oyo aza combattant engana robenga na bato oyo to accompagner bango na lit oyo pour le Congo bato batanga ofele to mona ba mama bazobota ofele ezaki eutaki quelque part na bato moko biso o moni awa to telemaka to participer na combat o ele mosana ko 50 ans tu motiseke di moko ntombolo ayebi Margot bien bambrié te bayelo mutu mususu te oyebi Margot mutu akufia papa leka Margot te papa Margot oyo accompagner o banda limité Margot yende na tini message Margot akufeli pour la deuxième fois so ayeba gité to ata yete mais to signaler pour que ya kota likambo pour ceux qui famille koti ba kota ba gindoki ba ni me ba gindoki to bi to ba na nzambe to za na besoin danger ya te to tika pe Margot na danger te pour biso to linga to bomana entre biso na biso me ba simba biso te to alwa ba nzoi ne mo lwa muninga otolo ba to na besoin kota na ba terrain na bango te mais soka ba tenga miti na suka to kozongisa bango na nzela parce que mobeko zaka mobeko ezo l'accepter que faut konyokola bato nazo senga lisusu ne mani dioko hein na sa Barbara te pota msusu to ramwa musika mais emani dioko yenda yebi Margot bia yebi biso bia tanga olanda nga émission ayebi ke biso to accompagner bango to senga bango ba mbongo te to senga bango ba mituka te ba misala so balingi ba pesi biso to senga ngo te to kendaka na ba interview na biso to liara o ya biso moko mais quand même reconnaissant ya makambu to salela bango quand même to comme kozwa na ba preuve ngo photo mona bango assistant na bango ba assister biso na makambo oyo kweli biso en tout cas moi message nanga na ba ministre nyonso oyo biso to accompagner bango dans tanga komote po presque ba député o batondi kuna to accompagner bango Vital Kamere Rivers Mikindo en tout cas to accompagner bango ba biso tozo senga kaka ba intervenir pour na kana biso et ce qui peut mutu musu za na besoin ya kotia moi lisungi pour na kaya Tchaka Congo Margot azawana famille et landa na sima ya Margot parce que eza na mboka moko te batambolaka na makolo misato ata moto na makolo mina imi bala kolanda ka nzela moko yango na biso toza na bosenga ekende pena na kimia aza moto asungaki bato malheureusement akei sans lisungi ya bato ni ba camarade na ye ba bengaka ba président ba groupe et monanité si na morgue bato baki o na morgue bana mikie bango ba papa bazata après na sima ba réunion bandi biso to kozongisa bango ba papa na biso mais bo sala attention place besoin nga bo tcha lokolo ba sakana na ngote. Merci beaucoup ndeko Ange na tondi obotondi to sukisana ndeko Gloria malobana yo ya suka
par rapport à interview oyo bato ba retenir nini et puis ozo senga lisusu nini pour la bonne compréhension na bato ba landi quand même interview. En gros, tous en matin à Tokfeli papa. Donc moto a koufeli à satandana na lisungi venant de partout et de tout le monde. Ata bato boyo kana ba honte soyez na matanga na bino et ça le c'est moment boy. Donc tous là soutien à bato nyonso et na sengi na famille biologique ya chaque base na soutien de kona bango. Mambo yo c'est la ba famille nyonso ba figure renommée apparemment se comportera de la même manière. Ata balingi ba loba ke toza biso toza ceux qui moderniser ceux qui nini ba tomber dans le même piège. Donc en tout cas bah ça l'effort bah ça aligner tout ça la sonité pour une fois artiste à Koufi famille na bana bah ça accordé bah kundi papa chaque aime ta kimia bah kundi na kimia en tout cas et ça la biso bien makasi de lokato ko senga ngwana chef de l'état à côté de Kamboyo yaza papa ya Margot le chef connaît Margot bien alors bah ministre d'autorité on t'accompagne on te soutenir parce que papa vitesse caméra en tout cas pour ne citer que bango wana en tout cas excellence beaucoup lou tu es bien marambo place to outil nango en tout cas bah soutenir biso et ça la biso bien. Merci Ndeko Nathalie bino botondi vraiment merci et toujours continuer na biso toujours hommage ya papa na biso Tchaka Congo yaza président ya ASBL l'artiste à danger en tout cas ba sengi bande ko na biso ba pandisango ba sengi na bakonzi ya mboka ba s'impliquer na likambo surtout na numéro 1 ya mboka oyo papa na biso fachi beto voilà to na ndeko na biso mususu azawa mo pandisango et to sola na parce que Tchaka Congo azaki na ba pandisango nde bande ko accompagner Tchaka Congo nde ko accompagner ba pandisango parce que ASBL l'artiste à danger à chaque fois tant oiseau sala ba makambu na yo bande ko sala ba activité na ye ko sunga ko lakisa ba problème ya ba artiste abane ko benga toujours média et accompagné pour que et la qui ça ba œuvre oyo ASBL l'artiste à danger bande ko sala. Bonjour ndeko. Bonjour papa, bonjour bandeko nyonso bazwi bakwa Olanda biso. Bonjour. Voilà. Lelo oyo Tchaka Congo akufi. Je crois bien naibi que vous avez parmi bateau ba accompagner Tchaka Congo. D'abord souvenir nano ya Tchaka Congo na oyo asala par rapport na ndenge bo collaborer na temps oyo azaki nano na bomoy. Naza ba souvenir ebele ya malamu ebele koleka ya mabe. Nga naza présentatrice émission artiste à danger. Nazala toujours ko sala ngona Tchaka Congo. Bon, et là on a retenu mingi pas vieux wana opena osenga batebele baza nango azaki mutu moko oyo bibelo ba penza bokonza likolo poko tafoza lokwa mwa muke ve Tchaka azaki bongo boko discuter sikoyo 3 minutes ezebela osali soje obosani kanda wana azaki vieux moko atabo discuter 3 minutes ebele face à soje moi ça veve anda tumulanga po nazaki ko sa série na bémission na à l'époque nazaki na baraka souvenir na Baraka TV et pas honorable Serge Kaimbe on a pesi mbote tellement la salle émission na verkis na salango bien to mesana trop abando bien no tumula moi ça veve so to sa be émission wa yo ku fe mobile tikanga suke maboko to seka to mesana yango pe na souvenir na côté wana kanda bato azaki ko garder kanda mutu te yo oko discuter na yo kangino kanda mais ya azara toujours bien OK alors ndeko ozwaka temps ya kotambola na Tchaka Congo ozwaka temps penda ya kosola na ye ya kotambola na ye même na mutuka na ye pour na okende ba démarche ya ASBL na ye artiste à danger est-ce que masolo ya kati yo bonde ko beta na Tchaka Congo est-ce que abetela ka yo ba binemi na ye est-ce que lebisa ka moi ba masolo ya kati par rapport au lelo déjà masolo ya poison déjà kotambola eza déjà ko beta ma que Tchaka kufi na poison est-ce que et ça na solo moko ya katité o ye abetela kayo tant bonne ko tambola na voir même na mutuka na ba restaurant ne bonne ko va na Vieux Tchaka aza mutu moko azaye na binemi ebele pourquoi azaye na binemi ebele par rapport à musala o azaye ki osala ezaye na batumi pe bazaye convier ye so otali mingi bato ba no ko taxer mingi moyibi baza bato bazaye convier Vieux Tchaka na ASBL artiste à danger mais le moment ba bosanaka Vieux Tchaka lelo ndenga akena orana ye akena makambu na ye mutu musoko ozo artiste à danger ozala Tchaka te donc comme Tchaka il y a pas
azaka ye moko na kishaka Kongo na ye na kindenge na ye masolo bolobi à poison en tout cas moi vraiment ngana confirmer ngo exacté pourquoi parce que ngana za médecin té mais ceux qui battent ba les ont dit babi aussi les murs ont des oreilles tamsu batwana bana bisika ba yo mais ngana kotambola na vie na yebi ke vie azaki na binemi ebele en plus na basuka ana comment ko se vie chaque ata émission paiement akomotambola mupanzi moi mingi na plateau kanga mom na lobaka po vie akoka souté azali toujours ko ba Myriam momo na ngande nga bi vie na moni ozokonda tentire na o ekoma lokwa muta pakoli mafuta te viesha o ko za lelo côté ya banese ne komemaka na ndenga ba blague te mon père moi on est ko penser pour na yango par rapport à binemi ni sapé parce que za ba tumsuso ba kanela ba benga même ba otindele ba criminel so ba tindele ba criminel te ba otile ba poison et za na ba tumsuso ba loba pe na yebi pe ba to yango viesha ka pa tangela nga ba kombo parce que to aka na TV moye ko tanga bango ezate pona minute mo we ya kufi lokwa preuve za kité biso to ba intellectuel moye ko tanga koma mutu ezate mais vie ebisanga Myriam to va na mutu ko ki appelle ba bengi ngai te entel abenga lobi soki na kebi te aotina nga ba criminel na ndako so atina nga ba criminel te aotela nga poison mais papa omoni na sa moyo toza to ana mutu moko mokonzi moko roi moko président moko ministre moko aleki ba docteur tout ba ministre tout ba président tout amona libanga mwindu na kati ya molili na sa mai ya molili ezaka nzambe soki eza ya solo eza yango mutu asalaki yango toyebi pete so par exemple jour ya okufa abongwani libanga mo bayo tia na place des artistes babi intel yeyo akomi libanga batie na place des artistes lokwa biso tout okeka na mabele to suka kana esambiselo aosamba mais apparemment est-ce que ndenge uzozala na matanga awa est-ce que uzomona pe ke binemi yango ya vie o ya bande ko yebisa yo bazoya pe awa na matanga bon matanga eza lokwa fête te vous comprenez matanga ya lokwa fête te parce que fête avant na ya opesanga invitation mais matanga ba pesa muta invitation binemi oyo via ande ko yebisa yo ozomona bango pe bazoya pe matanga kama ba pesa muta invitation te parce que c'est la télé photos à la sage matanga ba pesa muta invitation te ça on a lobby déjà bon allez-y comprendre oza mukolo oui voilà. Matanga eza fête te pona okolo bake nde na osa mariage na ngaboye Ivi Pane oyate nde na osa mariage na ngaboye Cisco Mujaki oyate boye Katesa oyate mais eza nango matanga mutu nyonso ayaka pona minute wana batu nyonso to bazawi na vie chaka ba okata mukila balati sultani ba okata mukila vie chaka bomba ne ko bambe mukila za mabe aliaka bambonga batu ba olati sultani alors eloko mutu ezakaka ngana o lancer message toi na mukili assez soki même na Bible lobi qui tu par l'épée périra par quoi voilà na yebi kende ko Myriam Azawa aza na ba vérité mususu ola bia lobangwa wa na yebi ke oya ko mama justice awa mais en tout cas na yebi ke ko mama justice ko mama chaka ko preuve ezate na carnet ba secret vie chaka mais le quoi preuve ezate tikana mi bomba nanga parce que muto azaki le quoi preuve tangible ndo yebisanga aza souté muta ondima pe arozala te tikaka molimo vie chaka pe mana kimia ngana yebi vie chaka muta matata muta décision vie chaka oyemo ko bana pena ko bimane ko pesa ne ba révélation makambu na akobana ne pena ko bima po biso to bika mutu nyonso ko yo sta trouble na matanga vie chaka ezala na famille artistique ezala na famille biologique ezala wapi muta ko saka trouble na matanga vie chaka na yebi vie chaka na yebi esprit ya vie chaka mais par rapport à l'organisation ezobota ma belé na kombo ya Chaka Congo tam supezana bato bande ko yoka na été mais bango pe ba créer moi ba association na bango ba créer moi ba organisation par rapport à obseka Chaka ils ont ça moi des autres ndeko jusque là muto obiso to landi na matanga oyo eza Margot mutu signature na ye ko peser ko leka Margot azate po lelo ata papa leka kei ata binemi na basali ba groupe ba kei so Margot signé te elo mo ko salama ezate parce que Margot nde azali héritière ya Chaka Congo oyo aza actuellement na Kinshasa yango wana ko banga na kutu te ba ko sa ata 1000 groupes 42 groupes mais liloba suki ande pas Margot voilà to suki sana na question oyo na ina tuna likambo ekomi lelo ya autopsie et est-ce que eza par rapport à la réalité au bayoki to par rapport à makambo lobi ke vieza ki déjà auparavant on ko yoka déjà ba paiement on ko se sentir déjà ba effet wana est-ce que famille ba remarquer te que liwana ye c'est comme si
moi vérité moko boy au docteur apesi qu'on dirait moi vérité monsieur za ozanga selon yo ndeko moni. Bon soki bazana réponse à médecin to douter autopsie té. Mais nga na yebi que autopsie basala autopsie non yango ne basenga autopsie. Basala rango avant ba mbomé bongo té na yebi té ba médecin so ba contredire nga. Est-ce que mutu so ba mbomé déjà basala so autopsie? Bon na yebi té soki ezara possible soki famille basengi so ba moyen eza en tout cas il faut salama parce que vieux oyo azali na binemi ebele ya so na oloba ebele ya ebele nazaoza na vie chaque na olamuka 7h na ye toke kokotisa ba lettre to tamboli to sa ba démarche to za nango so jour à émission to revanda tamsu bana tongo ti 18h toke émission 22h30 ke otika ngati na ndako na yoka ba appel na yoka makam mais quand ande na lobi mutamonaka fourmi ya mwindu na libanga mwindu na maya molili azali ata mutu na mokilo batami mais obata manzambe te pe na modèle na yebeli esprit avait chaka si réellement ezapena obatu bakanisi mutu wana ozwa kimia te pe binemi na ye bozai banguna na yebo ina ye boelelo kosala ba comité soki batu vont baza bolingwa vie chaka soki ba viser intérêt te pourquoi ba wela kosala ba comité kili poso bowe l'intérêt basanga na pete basali loko moko soit basangani na famille bako basali groupe moko olie ya kobota bota ba groupe ebele bongo si soki baza na intérêt te bango ba yende po ba accompagner Margot ba yende po ba lela na Margot soki ba na intérêt te ba kozala soumise na o Margot lobby parce que intérêt moko ezate lo kwanga na ya kabona le la vie na ngana na tina ozana comité te na tina okende sikate souci na ngela na passe avait chaque année tozalaka na e nyonso abenga nga presque chaque jour même vendredi ava kufa bengi nga trop mais na yo ka kilo na lo baka na zoya na leki kutu wana mais na yo ka kilo nazo comprendre na yo ka kilo so pe via linga te na mona e ambala suka so pende na quotité so qui vraiment ba sans intérêt ba na posa vie chaka akundama na kimia basalié na artiste à danger bakunda vie chaka parce que azali patron ya asbel artiste à danger na minute yo batu ba perdre za Margot même ata papa leki ata ba noko ba yo kapasi meneti Margot te ba yo kapasi neti bana te tangai no yo kapasi meneti bana te o comprendre basangana na idée ya mwana ba soutenir ye bakunda vie na kimia to na tina ba comité 15 te 30 te président bo to na tina na bango te po vie chaka soufa to mona e bango te voilà. Tokomi na biso na suka mais oza mopandi sango je crois oza pe na motema ya pasi ko perdre moto ovandaki na ye opasaki na ye quand même bon moment bosaki na ye mosala ensemble mais lelo na matanga na ye ntango ozomona bilongi ya bato ye ayebisa yo etant que humain d'abord omona ke un tel wana aye matanga chaka ayebisaka nga mpo na ye aza ennemi akananga boye etant que humain d'abord ekosaloni oyebi esprit nanga mama mazona bengana batumsu na matanga mobile ne poani pona ba ayebisaka mwasi na ye oyo toyokanaka te na matanga na nga soki aye azala te bon po kandele kaki na pasi ni amwe mobile ne akufi so po na nga penza batu mususu bando inavie chaka oto yebi pe na yo kape ba appel na bango ya mabe na ba menace na bango soki po na nga nazaki mwana biologique ave chaka na nga na te tata misu milangi okota te po o contribuer pe loko te po bango nyonso ba osangala kaka ba ozela mbongo ebi mabakunda vie chaka ba diembela son esprit na nga yo pe na yo ka audio na ona peine okota te bima po yo te muto yo otondisa batu ba yo le la vie chaka yo makasi na yo te penza yo te pesa message na ya suka na bato ba yebaki chaka Congo bato balingi balela na ye parce que avant na kabona na yo malgré tout ba question za koyela nga meto kabona kana question ba musicien balobi awe za approprié te pona koya kolela chaka Congo ezo senga baluka quand même endroit moko boy oyo eza na moi sécurité oyo quand même musicien akoyi koya ba ran ya ba musicien nyonso to yebi est-ce que par rapport ya ba langage ya bongo soit et ba réaction moko ya bongo na ndenge na yo ko lobani na bi ba musicien ba tellement minene yesu abotama wapi na bebe telem na ndako ya ba meme yesu kuta botama na ndaka ba meme bo place doze za na caro ba ko bimisa mitu ko libana ba tie katafal to tie nini mobo to tie photo to tie livre au signer na balabala na potopoto eza potopoto na balabala il faut pe chaka Congo aza un grand nom aza homme public il faut quand même endroit où moko matanga ezali ba pesa yango quand même valeur honneur bi ke makambo na nyonso salamaka na mbongo na maboko
soki mwana biologique akufeli papa na ye ana mbongo te wana parce que ba mbongo ebele avec chaque zande ivi pane mutu na ye akosunga ta musupe musala wa sana mboka gouvernement na nzimi te ba otika vie chaque ba soutenir ye mais mbongo ya l'état eza makambo ya l'état fati beto pa na ye ba jeter IGF eza mbongo ebimaka bongo te esenga makambo ebele tangu na minute o possibilité wana eza te bango ba musicien bonne foi juste à présent si te nabi bango ba musicien bato baza ba camarade na ye ba collègue na ye ba yemba na vie chaque bazala na vie chaque na ba réunion ba occupé ko s'organiser na ndenge na bango ke biso ba musicien cotisation na biso totie un tel atie moi 50 un tel atie moi 20 to kangi moi $1000 to ke no pesa salle oyo ba tia matanga ndeko na biso awa so bango ba moni a salite ba se ba cotiser ba mbongo ba louer salle to ke ne biso to boya te po biso to na posa matanga vie chaque le kande na kimia point bar voilà na kabano ana tunuboy chaka bandolo bazwa mbongo ebele mais est-ce que chaka condition oyo azana ngo par rapport batune ba monaki aura na ye wana succès artiste à danger est-ce que ça va bien musu chaka bomba te po yo yebi ba secret kati ba bien musu su te za privé ba bilo mo sala to ezaka place au tozo mona au tozo lele awo ba na lo ba ve chaka zwa mbongo ebele ayibaka ka moyibi so ayena matanga batu boyamba ete ayibaka est-ce que bino nde toyena bino misu na bino nde témoin nde toyena bino ndako muta mbongo penza nde babia zwa mbongo ebele zala abo vie chaka zwa no zwa mbongo ebele te ezaka mite ya mabe ya batu tozala batu exemple nga za mon artiste papa na nga kufi na vandi nga mona yebi osaba démarche te na yebi ndenge kota te ndenge bimaka te muta batala mukana tongo eloko liboso ayaka na soutien ya poche na ye moko ateza $10 na mbongo te mais $10 yango bomela ta café le temps to ça ba démarche wana aotia carburant démarche wana aotia crédit démarche wana aotia méga so na ke peut-être na bureau mo ba pesinga $200 na royela na logique makam na royela OK muta pesinga $200 mais 200 wana na pesi no 100 pour 100 to tia méga to tia carburant pour na ko tambola kolandela makamu susu ngana to simba micro pour na suka tozwani quelque chose alors bon mutu ala muki tongo na ndaku na ye akeko tambola atiki bana na ye soki azwi $500 ali ata $100 nda ibaka na bibembe nyonso ba chaka iba est-ce que ça ne bembe de ese pola et poli po chaka ngo ali akimbongo ebembe ane poli mo ekunda mezate suka bembe ane salani ekunda maka après na sima babe ali mbongo est-ce que suka ali mbongo ba kunda mutwana pe batango so tomona bakundi bango no ner ezane motema mabe po vie chaka zaki osala pe même ata mindele pe bayibaka boyebaka mindele bayibaka na utolanda deba moko tu ya mindele bayibaka siko na ndenge nini bapesinga mbongo na sala pont il faut pont esila o ekotika langa na lié c'est comme ça lokola objectif a chaka zaki ke bakunda ebembe faut kunda masoko etika la ta 500 akolia parce que tambola ki c'est normal même bato ba olobana so zaki bango bayanga pe basala ka bongo bayanga pe basala ka bongo po siko so chaka iba ba onsko ba osani ba wela ba comité kiliki. Voilà, merci Ndeko. En tout cas, puis à Chaka Congo, yo tozo kabano na loyembo na bike totuna ki de mwa mituna kuna. Boya, na bike mituna botuna ki déjà. Wana papa na ngai o na beti 12 ans, na betaki office na mo tita na ngoza bunya na za produit à l'Enox. Tango ayoka nga ba produit nga quelque part, abina ah mon fils. Na na posa o réviser banzembo na ngai. Banzembo lita bembo abeta, na nzembo ne moko. Azui ne bandeli apesinga mwa muke na bandi studio apesinga banda studio so bandi studio na tango kocha ba guitare na aussi sati na mona boye père dae donc projet na ngetikali na studio donc apesinga na beta lokola 3 chansons na générique moko donc projet tikali kana na studio boye donc yemo tikali donc mutango souvenir ananga pena na bana zongisa bato pena na image ya banzembo lokola baninga na yebisa bino mwa lisolo oyanga na shida bolingo ya somo oyo matonge bambelaka pe mape boyebi mwana mwasi akoseka na matama ya pupe nani abengisela ngai epai azali mosika 8000 km na betata makolo ata visa spécial nga na kozwa mama ye poto kutana nga na shida wapi moyen shida keyo na maboko ya moto mosusu solo liteya oyo ngai nakangaki ye ozongi
nzembo Lita Bembo Jida Lita Bembo te Lita Bembo mtayembango tellement père azaki descendant ya Lita Bembo to comment ikobeta ba concert na mais nzembo ko pena papa yemora sala ezali nzembo Chaka Congo donc ça biso et puis Chaka Kombo na pour hommage moi improvisation et tout ça bien tongo yele tongo tananga na kende tongo yele tongo tananga na kende butu na lali kaka o seba passé o tongo etanelingara seba susi baninga bakota mabala bazuande bomengo baninga bakota mabala bazuande bisengo naluka mobali na butu radio ekoyebisa ngai nabelela mobali na butu radio repose na ngai yele nabala radio yele nabala radio bana Congo baleli papa Margot aleli papa bana Kasavubwe baleli papa ba diaspora baleli papa fali pupa ya katolela papa ye feregola shetani tolela papa yana wale nyama na leli papa ye papa Chaka ke papa ye otolela papa Bakti Seigneur tolela papa. Merci beaucoup en tout cas. Ça n'est fini. Toujours continuer Nabiso. Hommage à l'artiste Chaka Congo, le président de l'ASBEL, l'artiste à danger. Toujours on est là, toujours tous les là, oyo, bazar on est là. En tout cas, on est là, on est toujours là pour nous. Là, Sabino, c'est que il y a Chaka Congo parce que Chaka Congo à tout moment là, chroniqueur, chroniqueuse, donc journaliste, tout le temps là, bango par rapport à quoi accompagner projet Nayeto ASBEL naye artiste en danger. Merci na Junior Diasso. Tout ça qui naye, toujours continuer naye. En tout cas, Neymar de la presse, Junior Diasso. En tout cas, et Borolanda qui chansa monde Borolanda. Merci na Yves Ipan, super promo. En tout cas, Borolanda Kapangalogie tout ça on a. En tout cas, mon akoufa boule épée habillé à Otikate. On est là, tous les là toujours Chaka Congo. En tout cas, merci beaucoup. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is Tony. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, les gens qui comme d'habitude. Bonne année, Noël et Amour, ils comme sur la porte. Biso baïtola dans pays occidentaux, pays déjà que les retourneux ça déjà dans la liste au bas n'a besoin n'a besoin du loco bas n'a besoin. Donc pensez aussi n'a pas besoin n'a pas parenté. Les gens purs et sans tâche devant notre Dieu ils à quoi assister bah fallait bas n'a besoin de parents. Les amis à chaque 27. Surtout que ça là yango nzambe après c'était là et recevoir sa montée en nzambe. Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena bote okosenga na bandeko nyonso na monde entier po bayambi biso orphelinat vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino pesite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat vida jardin d'Adam esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso babikona na ndako ndenge mpe bana ya vida ifo bavivre. Alors vision na biso ezali pousser bato mosusu pousser bato aider bato surtout beaucoup plus ba personne démunies. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na ba business te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa o bino souci boza nango pour soutenir bana yango wana nde tozo faire fonctionner
Tout le monde a le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour hésiter, tu dois éviter Yaka, Orphelinat Vida. Pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Merry Christmas and Happy New Year. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year, kids love it because they're expecting presents from their moms, dads, aunties, uncles. You know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year, you know, all those things. But there's a child somewhere. José Baïla. Nato solaka na bana ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. E ko makate. Me baza ni kuyiba. Ah na rembe na rembe. Na France na minute oyo. Agence ya sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Tala biloko na ngai. Obendenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro Isaïa bakutula ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowaka siki kaka na ngambo vraza tala baza continue JB Service akakuna ezali soki baneke Angolais nalité Nanga Angolais JB Service et par les amis naye nakosanga nanga libosa mozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso bundelanga yeso bundelanga yeso yeso bundelanga yeso yeso bundelanga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londa nalebi bya pesanga kabelanga bisenga senga yasi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jésus
kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Oyemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Onasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebite makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo